Gisele Umba Nakolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diama. Bonjour chers amis, Binonio Sotou Bolandara, Diamant Noir, abonné à Diamant Noir et Sikano so Bozwa Mina Mokili Mobimba, na pesi bino merci nde bovandi sima boza batamaeli mingi pona rotala mutu na bino ya pamba Diamant Noir mosali na bino na kiruki la bino o botinda kinga na luka Didier Masuki mobali ya mandefu pembe bolanda biso na ye nde katolo ba Didier Masuki aibisa biso makamiezo leka na kombo na internet ndenge zala Diamant Noir, Bozalawana, Bénédicte Makanizalawana. Boni bino kuna ça va? Ouais, biso ah ça va mais ka yum tu star na biso mikolo au moins te. Comme ça je connais maman. Voilà, les lots bengi yo vraiment Didier toza awa oza pena na Diamant Noir TV ndenge zalaka. Mais lelo kombo na yo penza e baby batunyos baolo bela kombo ya Didier Masuki na affaire Roger okolo baneti nini nde batu baolo bela kaka kombo na. Ouais, merci Diamant Noir pour la question na yo kamolobi. Et nous on olobaka ka omoni biso tout ça on la presse batu musu ba kombelaka makamna ndenge na bango. Ngana kene ko sala émission na normal. Roger Makies a bien gagné, tant que les journalistes qui m'ont dit que parents n'aient liboso, a bien gagné à Wati pour bailler banane ni les arolés car bon baquet maman va nous le bama comme kuna na n'engue na bango. Et alors il y a bien gagné na qui nous interviewé na nda kuna kuna na tête de on a qui n'a posé pas de question comme nous va tourner on a tout na qui et après quand il y a mo le sous a bien gagné le sous a dit que nous exala bien pour sa famille na ngai kuna na Kinshasa. La ligne vérité, ben la bien pour que les gens qui ont fait des acquisitions, des finances, des zalatés, des binaires, des vannes, des awatés. Donc là, on va aller émission dans les bossos, à quoi on va la moko na émission à les bossos, à les finir bango tout tout. Il y a on a remarqué les camoutines qui chassent ça. Maintenant l'équipe de Kenya, on va que nous la vérité, vous me donnez voilà Diamant Noir les Cambouyangoana. Na on va finir finanga, ko dire boyazo ko la Roger, des familles n'angate. Na on ça na presse nenge et tengelinga na osal. Information à source, mais la vérité, tout n'est pas et c'est ça que j'ai fait. Voilà. Mais problème na biso ezali batu oyo ba mona kiyo otindi bat ba ki ko filmer vraiment batu bazo swana. Est-ce que ezali qui vraiment important bazwa image wana ou intérêt nango importance nango ezali nini au fait ne bande ko swana na famille wana. Mais ceux qui vont pas ceux qui bango ne bazo swana te. Neni bonga boye ba ke makambo ba mama na Chantal baba balbaki liboso ezaki à lokuta. Ba sona ki po yanda banga kambo ke bamba balbaki ba version musu c'est pourtant la réalité makambo za bongo te na libota na bango. Yango ba sona ki esena liko zwango so to zoni ba sona ki te bonga te ba vérité wana te. Parce que vérité mususu. Dobana. Si ça m'a. Makambo za camoufler bonga te ba vérité te. Siribana ya Chantal on a menacé, on a bien, on a on a lobby. On a photo, on a fixé, on a menacé, on a prévu, on a menacé, on a la côté du Roger. Normal, la vérité, la vérité, peut-être qu'il y a pas de monde faut que les Congolais la vérité, toujours un mensonge. Pour les journalistes, on a Kinshasa. Alors, ça, les ministères, on a photo, il y a une photo, il y a une vérité, des fois, il y a une vérité. Alors, le col en la photo, on a dit, on a vérité, c'est ça. Parce que bato baza ana poto oyo ba information o Diamant Noir azio awa ponga nde na landi yango makamnyo so tundinge émission bandaki na ndenge yo salaki na talaki yo na talaki pe ndeko oyo azana Afrique Vincent ndenge pasalaki yango ya sola ki côté kuna na bana sur place yo a soli na ba parents ndenge bazali mais mingi temps na landi bato ba bengi Diamant Noir balobi ke yo oza plus na côté ya papa wana au préféré bana na ba souffrir on dit que au confirmer bana baza bandoki. Et puis au BBC ba dossier à Batubili. Neti dossier na la BBC. Au BBC ba dossier à bande comme sou ba congolais oyo ba ozosa masolo na bango bana bamba ya yo bimisi ba vérité moko ezaki vraiment yangote. Ce n'est pas ça Diamant Noir. Émission est famille na lingala. Asai musana ba mona presse c'est la
mon ami de Singapore, vérité des Alas. Nous sommes certains que vérité du matin, il y a des temps à faire aussi vérité du matin. Il y a des gens qui ont des en Afrique. Dans la vérité du matin, donc nous sommes comme il faut. D'abord, c'est le mec qui m'avait appelé. Qui est mon cours, monsieur Roger Benga, qui va journaliste qui va aller au Libotanaye. Pour naïe, par exemple, il m'a posé un tirage. Alors, la vérité, c'est pas naïe. Biso ba chroniqueur Moussa na biso zali ki kopé sa information na ba congolais nyoso balanda biso balinga Didier Masuki mais ndenge nini et sali ki au lieu information na yo PC za la bien mais information o yo PC ba tu balobi ki ozui par ya Roger au Taliban na wana te yo landi mingi kota Roger otindi ba cameraman ba sala penda image à bien te na tindi ba cameraman te c'est monsieur Roger yemo ko famille te benga inga ki ba ki ko so ba. Donc c'est pas grave la tinte qui va quand même n'a pas beaucoup c'est impossible on a bien abordé avec les ça va monter par contre va bien kinga qui reste là quand même ne va bien kinga l'équipe qui est là tinte qui va beaucoup pas vérité na éviter pour comme je suis on m'a bien pour ça pour rejeter aussi à sa famille na mati na bali makambo les autres à sa famille na mati pour les appuyer pour les appuyer famille bazana qui on a toujours au milieu du village voilà les amis. Oui, merci. Mais le problème est que est-ce que c'est important aux images wana ndenge bazo soit na famille ba bazo bunda yo zo ki image wana zaki penda na éviter. Problème est image les akini. C'était important na soya on peut dire. Ce que la soya ni ba soya ni ba polite ba ba ndenge ni ki la fille la chanteur na bane ko sa bane ko ba malwa olo. Ezaki ya frère. Ezaki itumbana ko soya na to soya ngo apatra ko soya na ni to mona ki Chantal, pourquoi aller au Kima caméra? Ce qui est bien, comment ils assurent. En plus, pourquoi aller au Kima caméra? Voyez bien que il faut se le dire, il faut se dire qu'il faut. Le série caméra, ça va la vérité et il y a aussi une faillite voilà. Mais les Camerounais, ils sont sur le Congolais parce qu'ils ont vraiment la version ébélée, mais Bino, ils ont qui yo, ça qui version solo aux yeux parents en haut, bah Pessi Maluba, et puis Vincent Nakishasa à yeux bana en haut, bah Pessi Maluba, biso to qui au Bino mi balé bosali, et puis Diamant Noir de Kazalara, ndongo lobi toza au milieu du village, toza a besoin d'informations et les cas bien. Mais pourquoi écoutez Mambo ya Rando, Didier Masuki, Alingara Rando, et on va profiter d'un problème où il y a Roger pour asa la Rando d'ailleurs. Non mais Rando balobi qui batu oyo balingaka yo o balingaka pe Vincent eza qui problème wana yo profiter na problème ya Roger pour ozo problème na Vincent. Ezanga ite ezaba tomoni ba tete tie ko wale obenga Vincent kwa sa émission wana. Ezaba ba onda émission que na sema na kanda Rando. Ya manu na sa Rando na Vincent na nini? Na nini pe donga sa Rando na Vincent yi sana na za na poto Vincent za na Kishasa. Na uza Rando na Vincent na nini? Na bato bazolo ba ko penda ba de kana ko réfléchir. Ngana yera na bongo internet oti. Ngana sala ka ça fait 16 ans na sala na sala hôpital à Munene. Na sala qui presque le sala hôpital à Munene. Ça fait 16 ans. Na on sala mo ko ko sala mo ko informer peuple diaspora congolaise na sala. Na sala Rando na Vincent et Adam qui la botika jamais vous en Rando na Vincent. Azamo na mota pala na tara fier na yenga bima eza fierté na nga Didier Masuki na vous jamais na na Vincent wana boli ba motimu que le mokufa jamais nkolo makamba benga kinga le ko les inga diye mtra kinga ki ya ko beni problème so la site mon so kinga ki et j'ai un problème ti le ko les Didier Masuki ba tout quand on est ba rendre ne va venir Vincent Masuki jamais diamant. Pour le seul moment, on a un temps parce qu'on jamais ça n'a pas à Vincent, jamais ça n'a pas il y a Christelle Mamou, jamais ça n'a pas il y a Boama, jamais ça n'a pas il y a pas on sur les canaux publics, pas tout, Chino Lusao, pas tout. Mais les ça on a sali pas les belles la BBC. Donc c'était faux archi faux. Voilà. Bon problème oyo toyo ki biso nyonso ba congolais bolanda vraiment o eza Didier Masuki ye moko eza tricage te alubi bien
azala na problème moko te mais problème oyo ekozala ekoki kozala likambo ya malamu mpo bacongolais bayoka nde batelemi bato nyonso babiki banana baza bandoki te bazonga eza mambo ya famille ya bato mais biso bachroniqueur ndenge ezalaka Didier Masuki nga na otuna baquestion oyo bacongolais batuni balobi ke Didier Masuki abebisi badossier ya bato ebele na problème oyo balukaki bato na bango baya yo obebisi badossier na bango kasi yango moni eza chroniqueuse ntango ozosala émission na Didier Masuki yakozala bapreuve kozala bato oza koyebi kede telle personne mpo badossier na bango ebebi eza neti nani oyo dossier na ye ebebi obien oyoki kaka yango ebe otunanga te non na yo oui. Si on est dit source ni aussi, on a des mutations liées à tout cela et baby qui dit va se taper source na ngai ezali tant na lobi ba congolais za bato balinga Didier Masuki balinga pe diamant noir batala biso na télévision ba benga biso na ba téléphone ba benginga ba lobi eza na mwasi moko na tangi kombo na été parce que ndenge ka to bomba bango yo na ngato yebi alobi ke yaza pe na likambo wana ya bana bongo mais tant yo Didier Masuki obimi oza bato balanda ko mingi so zaki chroniqueur mo bato batala côté moni ngoli kanango inaperçu mais yo bato balanda ko alobi ke maloba o lobi mindele ba moni yango ba dossier bato belé ezo be baniti ya yesi kwa moni ke dossier bana na eza sous bien te pona Didier Masuki voilà oui le problème c'est ça, tout le monde ça. Pourquoi tu n'as pas de localiser et vous pouvez battre. Moi, c'est que mission la tingala. Avant ça, la personne. Donc voilà qui te soli, la soli, la oblique pour les autres risques pour les bouts. Moi, la soli la soli on a tingala. Donc tu as le coup d'être au monde là, on s'en va ça, il faut sauter au monde là, c'est un donc mon congolais dans des matchs qui a pas mon délai et mon délai a été traduit en français. Donc voilà. Avec la français, et dans la lingala, ce que vous pouvez c'est le congolais kaka. Là, on met ma voix et pas vous voilà, moi, je peux la recréer à 6 ans. Là, on est pour mon délai, il y a pas eu la vie dans les autres. Non. Ah. On va dire qu'on m'a payé. Voilà, on va dire qu'on m'a payé. Ah, allez, vous êtes dit, ma souki, non, on a cadre, ça va pas normal. La vie a cadre, on peut ça venir dans la sauveté. Hein? Oui. Voilà. Voilà tozoka eza maloba ba question eza ya diamant noir ba réponse ya Didier Masuki ndenga lobi azali chroniqueur mais pour la nini makambu ya boye na biso ba chroniqueur les deux osawe pour Corneille Makani alobi tuna Didier azala na Lyon alobi vraiment soko zu Didier Masuki tuna question oyo pourquoi barando na monde na biso ya média même likambo eza ketoko solango mais faut ko makaka ke ye na ye ba yoka na raté faut ka makambo no ko pesa conseil ni na biso ba chroniqueur yo Didier Masuki pour te conseiller makambo. Oui. na bibanga moko na ndenge na mali lonza mo sunga asunga emission na mali bima elo na ko ba baza to sana na boyo ka denga na sana na sana na rato na ki pato de tu va ngale ko kumsa o ta kana na na ki de masu o na zo ba zamba zo mo na ba zo na zo ko sa zamba pinya na ki de masu na sana rato na mo ki na sana tout le monde bien. Ah bon? Oui. Bah moi je vais faire sur l'excuse pour moi la seconde à la caméra c'est mon caméra. Moi on met dans ma série un conseil, un petit conseil. La seconde à tu vois venir dans la ba cause là c'est pas beaucoup de il va comme ça na zana. Mais ngati ke masuki boye. Zamba zo mona mala likolo, ba sala mala zo na zana na ndo na kututi. Conseil ngato za abie biso na biso. Ça parle de dos swande, pour la zana déontologie wana te. Ba on doit faire peut ça sala ono ya média. Voilà. Ah bon bazo bebisa musala na mais lelo oto yambi obiso to yambi quand même diamant no wa benga bengi Didier Masuki tant tolo ba mambuya moi mobulu na média ezaki ka bana biki ba koti sikateni ti biso ba leki na bino na média te oto lo beza bino ba yaya média mutu mbarando ezala kati na bino. Non, ba to finga
déontologie nango on a l'éducation on a les comptes là déjà on sait là jamais voilà. Donc eloko ebisi Corneille Makani eza yango réponse nous eza yango wana na monde na biso pourquoi mon boulot eza donc réponse nous eza yango wana Ah bon? Si comme bana na yo pesa bango conseil nini oyo bazo bebisa musa po na mukwalelo tango lobi na muto za chroniqueur valeur vraiment za muke. Mais pas changer pas sur la c'est ça. Ah elo yo yebisa biso ya mwana. Vraiment parce la déontologie à musala o déontologie journalistique parce que là haut. Et puis c'est l'éducation on va monter on va porter la parole d'abord l'éducation de base on va monter on va papa la maman pas ça les là. On va finir combien de fois? Combien de fois on va tirer le téléphone on finir là. Na somme c'est une réponse mon tout est. On va finir la tique d'avant ni à tout aussi les et c'est là on est qui là. Sans attaquer pour les gens nous sommes à nous finir là. Tu vois? C'est ça. Mais les autres n'attaquent radio Zoomel pototika yo penato zo ki oshite balobi na yoka ki pardon na radio Zoomel batelemeli likambo ya Didier Masuki kana information oyo pesi na musala oyo lobi ki olela ngo te mais opesa ka osala ngo pona esengo ya ba congolais mais radio wana soki na éviter soko soyoki otali pene oyoki pene mission ba sailio balobi faut senga pardon Didier Masuki asenga pardon na ba congolais a bebisi mitema na bango yo lobi ni ça y va mon plaisir. Non scène Makani. Merci na batoni surtout bolinga jamana bozoka nde Didier Masuki alobi azoloba biso nyo surtout ba congolais tozolanda jamana rasala ka musande bolobaka jamana aluka boye to luki po bozo ba information Didier Masuki abelinga Vincent mingi azani de konaye aza mwana oye a bimisi na musala biso tozo kaka oyo yazolo ba réponse ya Didier Masuki ba question ya diamant noir bande konanga biso ba chroniqueur ba chroniqueuse to bongisa musala lelo musala ezali na valeur te makambo ya Roger ezali kambo ezali passe na mutema ya batunyo surtout et sukisi batunyo surtout parce que toza ba parents bana wana bazolela tant musuna kishasa lelo ngana zana émission na sala ki penza na ndeko wana mwasi na kishasa kuna koma bana bazolela bazonga na bango bazonga na ningi ba OK classe bango ba bena ndako pasi wana kala ya mwesali ke elobisa batunyo surtout na lolenge to kokanisa koloba mais toza wana bolanda biso pena toza kana Didier Masuki ndenge zaka a continuer ko bisa biso makambo o ezoleka na mboka na biso Congo za mabe to bongisa na Congo mimi to bongisa Congo to tika ba distraction oui mais biso tozo kaka oyo lobi mais na minute oyo kombo na oyo sali musana yo parce que biso na média eloko to sala geza kopesa bato information donc yo kende kopesa information mais lelo radio Zoomel ngana landiango bazolo baka kombo ya Didier Masuki aza menacé atambola asuste Didier Masuki rolo banini na likambona o ba congolais ba siliki ba moni ke yozwi par yonga diamano na yeko lukayo poto zana pona musale kende liboso e bonga mais to sepete to ka Didier Masuki ouais ngala za menacé ngana otambola nanga na oza menacé pourquoi ngana côté Roger ne lo comme côté so ba moni na côté Roger to pesa preuve ozola na côté Roger ngana kene ko tala émission nga esprit na Gisele Umba Polina na ya diamant Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diamant noir.